Bonjour, na balandinyo sur réflexion. Ngai kombo na nga mama Suzanne. Na ko répondre na mutuna oyo mama Nina Kabesa atuni pour ko garder. Donc na moi si pour na nyazo ko garder mobali na te. Zumona. Réponse pour nga na ko loba ke mususu ba relation mususu banda ta mususu moi sina mobali bozala kabana miki. Bobandi na ngo moke. Siko, tant bobandi moke, boke, boyoko koma na tamoro boye, bozaki immature, bokomi siko na maturité, bozako se comprendre soute, bozasu se compatible te. Eka moi si avansara plus que mobali. Moi si akolimba, ozo on ba makambo susu bobande ko mona tamsu normal, pas bino mibale, bon mona ngo susu, moi ça zo mona ngo su normal, tazo mona ke faut ba changement ekota. Parce qu'on a un changement, non, moi, ça zolinga, mobali, azolinga ngote, otam sousa, mais ça n'a qu'un ngote, ozomona, azoza na difficulté à s'adapter. Donc, nango, binum bale bokomi susu incompatible, bozo kokangana te, ba penser za sous les mêmes te. Donc, nous surtout on a pe ko koza pe cause ya ko kabana na bino. Ozomona, mususu pe ko kozala ke, Bobandi bien, dès que moi ça bimaka, dès que mobali ya bimaka, mutu misusu bazalaka na maîtrise te ya bango moko. Azozo makambo libanda zoya nango na ndaku, azo comparer o yazo yoka na libanda na kati ya ndaku, ko mema ba problème na kati ya ndaku, ba incompréhension, akomi ko linga, donc to bande baloba, akomi ko envier vie ya libanda o yazo yoka pa baninga na ye, akomi nango na ndaku. Yango pe ko sa nini ebendaka pe bokabwana ozomona ye nyuso tuana donc eza mutu na mutana ba raison na ye mais pona nga na ko loba bongo donc yango na pona ko garder esenga donc esenga ka niveau ya maturité na yo feza likolo fo yeba nanu tina ya relation yo za nango fo yeba bolingi bokewa fo boza na vision bino mibale ozomona. Faut vous avoir la vision selon nga, faut vous avoir la vision, faut vous avoir na bandeni na boyokani ya bino mibale et puis il faut na bandeni ni pona nga faut ko tsanzambe na kati. Ozomona na nyoso na bino bokosala. Ozomona po ebandelia nyoso selon nga za pena nzambe. Si me komi siko bino moko siko bokomi ko bwakela bolingo na bino ba fleur bokomi ko tia be fort. Comme moi si na mobali bokomi ko bakisa sikoyo pona bolingo na bino ezala. Donc pona nga yango wana pona nga moi si pona ko garder mobali il faut décision wana ya relation na bino ewumela faut utananu na bino mibale ozomona tango euta na bino mibale botie siko boyokani na kati ozomona na sens que tant boyokani bokoti si ba video fo bo sangisa bokoma bomoko selonga bomoko na nyoso tant bozokoma bomoko na nyoso tu omona ke nanzambe na kati omona ke selonga mama bino ke nango bien ezaka décision ya bino mibale faut ta conscious decision donc faut ça pena conscious decision décision mo bozozwango na boyebi boza conscient yeah pona ngai erreur ko salama ba mibale suka yeah c'est comme troisième fois ozana na âge po banda ko bandela ka erreur wana to ko comprendre soko banda ki tango mosusu na ba 14 ans oza mwa moke oza immature mais ce qui si ozo continuer ko sa erreur wana par exemple na ba âge déjà ya ba 25 ans likolo yo kwea kaka na berere wana ekomi likambo mosusu pardon po erreur ezalaka soko osali erreur opopoli makolo nde toloba kotelemi ozwi courage ocontinue ozokomprendre po espoir fo ezalaka to abana nzambe osali ya mibale problème te mais ya mibale wana ifo eteya yo esika nini ya liboso na ya mibale wana ekendaki wrong. You have to take time to reflect on your life. Ozomona otala nini esimbaki nini do ozosala
kaka ba examen ya yo moko pona troisième fois erreur wana ezala te ozomona donc yango nanga na koloba tokozala kaka te ke erreur esalami lelo erreur esalami lobi non wana eza pe eza normal te yeah po moto kovivre ndenge wana te non. Yes, there has to be a time for reflecting on our lives. Ata pendenge makambu ekendaka bien. Tant pe makambu ezokende bien, oromona kaka ke fo reflection pe ezala na ndenge nini okoki ko improve. Ozomona to better yourself. Donc eza normal. Na pesi bambote na ngai na famille ya réflexion nyonso. Donc nzambe azala na bino abatela bino continue opesa bino makasi ya ko supporter ya ko supporter et puis ya ko contribute pour contribution ya bino ya ngai ya biso donc ezo sunga ezo fongola ba maele donc na ba penser donc yango wana penza merci na bino nyonso tu wana posa bien bye bye.